le 11 mai 2021 ya solo na tina ya milulu ya le 6 mai 2021 bande kona biso ya convaincre Boris babongo carnaval monene oyo ezali kosala mabongo na mokolo mwa lelo nde bomoni bango baruti bongo na libaya epai wapi carnaval na bango ebandaki nde baye kosusa bongo awa na liboso ya résidence ya Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule mpe mokonzi alibonda mpona lancement officiel ya milulu na bango ya le 6 juin 2021 oyo ezali koya na yango tolanda ndenge yango ezali koleka o liboso ya résidence ya tata mokonzi abule tolanda. Papa Simon Kimbangu Kiangani.
tupa mnatupa jozi yetu mimi yetu la mtoto kiko kaya mpasi na yetu na katika bidinga yetu na kendo mpasi kana mpasi tukijibeni mpasi kategoro mpasi kaka kona tulikinga kwa nini ma wonso no kwa nini na bugi ya wonso no kwa nini tushiki yao papa tutakwenda mwingine wa 6 juin uma vangu hizi kukende satata kwa hiyo dua kwa kami tunakotoma mingi mamingi na tudelomba ilomulula kwa singi mwana hapa amen. Bati oye! Oye! Bati oye! 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 Senti ya papa toujours en avant coûte. Biso papa simo kibangu kiana. Papa biso bana na yo. Faites oyo pesa kibiso ya 6 juin. Ete biso bana na yo ya fakia mokili mobimba. Toyaka kosepelisa yo. Yangona papa oyo ezali avant goût. Nzambe na biso tosengi epai na yo osunga biso papa otika biso te. Pointe soki totali les 6 jours na biso papa pasi ezali. Bana na yo bazali kobenga balobi ete mama yebisa epai ya papa asunga biso tozoyoka te tokoyela ndenge nini. Ngai nalobi ete toza na nzambe na biso asalaka ya bikamwisi po le 6 avril nani andimaki ete nkamba oyo ekotona Angola efongwamaki Congo Brazzaville efongwamaki biso mpe tozali na elite ete le 6 juin oyo papa nkamba ekotona yango na kamfuma olobi ete tozala 3 niveau papa toseli nzambe na biso kongo na biso ekende liboso soki yo nzambe na biso osepeli biso bana notokozwa nini papa biso bana na yo toya kofunga na liboso na yo papa kanisela bana na yo ya faki ya mokili mobimba Europe, Angola, Congo Brazzaville, RDC mobimba na bawa bazali na este bazali konyokama papa fongola kwete le 6 juin ezali centenaire oyo ezalaki mwanga na mbanza oyo tango wana kati na 21 lobi ete baoyo bakokoka te balongwa papa okendeki kuna na mwanja kiengo ozotala ndenge bazali kopanza nkamba nzambe na biso otali ete ya solo lokola mama Terese Mbonga alobi ntango na moni papa opesi fafa feti wana tozali na esengo po ete fanfaro yango emonanaki na likolo yango utaki nango na likolo mpe okitaki nango na se papa tosengi kaka opesa biso bolingo tozala na boyokani tia biso tozala lokola poala mbwa tolali esika moko tolonga esika moko po tosepelisa yo nzambe na biso papa tokosenga nini tokoloba nini biso bana na yo biso yeyo sola ezalaki mwanga na mbanda sikoyo ezali esengo na biso faki boye te papa sikoki bamukengani oye papa sikoki bamukengani oye papa Simon Kimbangu Kyangani mwana Pelela wazola wale bizola yani kaka tozali na bana na biso kanisa na biso pete basi mpe bapesa biso maboko bana na biso mpe bazonga nsima te oyo mokili mobimba pete totongisa Yerusalemi yo soko sepeli biso tozwi nini merci papa oyo tozali nango yango moke yango topesa epai na yo nzambe na biso obomisela biso na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen faki oye papa Simon Kimbangu Kyangani 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 mwana Pelela wazola
azolele bawa etika filosia muso ukubana kanisa sio tumudu mutaunu diki ulomele msoma kafundo wachosikiliza. Kimbagizi moye! Kimbagizi moye! Kimbagizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Eunwe! Embazie! Bilombo biakuloe! Yangalala! Esengo bien sengote! Qui est ce voga, qui est ce kui? Tsai voga tsai kui. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengonde ya mingi. Soki obandi komata ngomba pasi ezalaka. Ngomba wana esala makasi. Pasi. Komi na katikati pema ekomi ndenge pasi eleki lisusu. Mais pour ça, on commence aussi sans ngomba. Bon, on bongo te. Piso santa siko yango to mataki ngomba. Etikali siko yo to landa oyo balobaki na biso to komona. Bongo te. Alors, ebandeli toujours ezaka pasi. Kasi soki okomi na suka pasi esilaka. Yango balobaka ebandeli eza na problème te. Batalaka nini? Suka likambo. Yango mingi tozali teke bo desida tozali kaka tozali kosala. Oyo mpe batiki biso bakufi baza pe kaka kati na biso. Po siki okufi olongi. Okufi nanu te olongi nanu te. Bongo te. Mingi deja si ba deposa na bango. Mingi si bazonga sima. Bayaka lisusu te. Bazali? Elakisi ke biso tokomisa likambo yango na suka. Tokola tosali 100 ans eza ngomba monene. 21 moko tata Kimbangu alobi yango bien. Likambo bandimi yango na bamindele. Mais oza na mbongo te okotonga lingomba na nini? Bongo na nga bato. Toye komona likambo yango. Biso tango tozaki bana mike fanfare oyo bazaki koyekola yango babandaki na 57 hein? 57. Na 57 na Kinshasa. Banaki te. Même bandimi, même banani bayebaka te. Surprise. Awa na Nkamba pardon, na 59. Fanfare na Nkamba. Banaki na butu kobeta. 20 heures. Batuna balali te. Oyoka na nzela cimetière fanfare. Balali boso. Boka ngombi kinsuka eningani. Parce que Nkamba ezaki vide. Ningani. Naki mbonza baza koyoka. Naki lunda baza koyoka. Na lukengo partout eyokani. Butu ba minda ya tempête. Nzela batu ba koti binga na Nkamba oyokta la likambo oyo. Oyo tata Kimbangu
alobaki ntango ekoki mpongisa kuzulu tala esengo ndenge eyaki fliki mpe bazalaki na bango flitis na bino sikoyo bapapa balobi ntsintsani elakisi ke ebandeli ya kotonga lingombo ya tata Molimo Santu lelo oyo lingomba ezali kotongama bino bozali bozobeta ba mouvement mosusu jeteki dirigeant ba koreki Yelusalemi nyonso wana mpona kopesa makasi pesa mbongo ntsintsani ngomba yango ezotongama bino sikoyo le 6 juin bozali awa dimanche tour na bino yo santa yango sikoyo olobi nini bakwanga kaka te na bangombe ya nkunki ezala ya mama mwili tomoni bango apaki tomoni bino sikoyo faki tour na bino bie ya bino te osepelisa yo nzambe na biso ekozala bie kozala te ekozala ya ndenge ya nkungi ndango lingi nkungi oyo ezali te oyo efukamaka na nzela yango te obi akangi frère ya nkungi eya eutaka wapi ekokatisa wapi keba na sabo nde yango wana esengo nde yango wana ngomba tosilisi yango sikoyo bato nyonso mokili mobimba balandi mize likambo toyokaka tokende na nkambo tokende kotala bakoya mpe bakoya te nyonso effort depuis bapapa baloba na biso tosala totonga force oyo tobimisaka nkambo yango emonani mpenza bien yango wana tokoloba mingi te toteya oyo bazonga nsima bazonga baporte ya ndako ya nzambe ezalaka ya kofungwama eske eza ya kokangama kino clair oyo kobeta ya kolo yesu oye na retard trop tard ntango oyo bato bazobengama baya kokota tosambela biso nyonso te yango mpona lelo boyebisa bato nyonso oyo bakoya na fete mokolo kado bato basepela tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen tobongisa maboko totonda malendisi ya nzambe na biso okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu elingi oloba ke sani bakotya le 25 mai poudre na nini na savon ezali bi ezali te mois de mai yango wana bakotya sani tobondela tata nzambe nkolo yesu tata Molimo Santu bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe na moi
lelo eza mokolo monene oyo mokili mobimba tozali kosenga mabondeli salisa biso bana na yo nyonso ya mokili mobimba pasi eleki tozali esika mosusu ya kokende te lobiko na biso eza na maboko na bino ebandela programme ti suka nango ozala na biso elongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen loyendeke mbote Un protocole que c'est dans la musicien salle. Yo papa, yo mama, stop yozali la muka kwa mateka kukulokula azali na musana yo ye alobi ma propre ya te zali ko futa nyonso kozonga sima sosola oyeba nzambe na yo ya solo soki bolanda biso na bokebi bonso ofungama kina ndeko na nsima ya kamera papa lando fonso te na elobeli bango magali